Bonjour, bonsoir, Nabande Konyoso, Bolanda Biso et soyez la bienvenue dans la chaîne Biso la Voice TV officielle. Merci Namnonyo Solande Bozo attend Namni Akota la Belema la Biso, Tikete Nzamena Lola, Amon Abino Pe, Apambola Bino. Voilà Bande Koleo, tous en recette Nabiso Oyo Ezali en taba. Alors tout ça, taba Nabiso ya soupu. On a bino to découvrir ensemble comment to réaliser recette Nabiso ya lelo. Merci beaucoup. Alors, tokende ko découvrir. Voilà, bandeko, pour la recette na biso ya lelo, tu as besoin ya taba na biso. Tu as besoin assaisonnement na biso, tu as besoin ya tangawis, tu as besoin ya sauce na biso, tu as besoin litungulu, tu as besoin ya ail et tu salela mungwa na biso. Voilà. Toujours taba na biso to na njungu. Taba na biso déjà eza ya kosokola. Tia on njungu. Toza na mungwa na biso. Tozu mungwa na biso totie chaque quantité ndenge osepela kolia mungwa. Toza pe na assaisonnement na biso. Toza na aina toza na tangawisi na biso ya fresh awa oyo tozo râper yango. On a tout si ko râper tangawis na biso. Toza na demi litungulu na biso. Tozo kata demi litungulu na biso. Tosisi ko kata litungulu na biso. Tozi oyo eza ail na biso ya pâte. Déjà na l'accepte non comment ko sala ail oyo ya pâte pour na bande ko ya sika ou non peut-être ba zui chance à romona ngote. Non tchela bino lien na barre info so boza interested ya ko yeba comment na sala ka ail na ya pâte. Voilà. Et tout kozwa sikoyo tozo balula bilo nyonso totie assaisonnement na biso totie mungwa totie tangawis et tu kocha ail na biso ya pâte. Alors tozo sangisa ngo bien misuni na biso ezo assaisonnement ezo mungwa bilo nyonso totie esangana vraiment très bien na kati ya musuni na biso. Et wana tomemi njungu na biso na moto tozo chanjungu na biso totie njungu na biso na moto topelisi moto. Et tozo fini kasikoyo njungu na biso tozo tika yango etoka mais totie na mai te musuni ekobimisa mai nango avant to ya kotia mai mususu. Voilà bandeko wana tozongi tomoni musuni na biso etoki ebimisi jus nango et permettre que biloko nyonso totiaki wana ekota bien na kati ya musuni toyo kozwa mai tozo tia. Pourquoi na tie mai mutu yo moko faut yebaka ba partie nini ya viande oyo sombaka. Taba o na saleli eza na mwa misisa, eza na mikuwa et puis eza na misuni. Alors nous tia vraiment mai boende na tie deko pona minene pona permettre un taba nga elemba. Des fois na sombaka misuni ya ba côté ya ba pete. Voilà, tozongi tuchikela na demi litungulu na biso. Toye pona ko kata litungulu na biso. Vraiment bande couper on a pas occasion te ya komona ya otala vidéo ya sauce o to salela recette oyo na otela bino pe lien na barre info. Vraiment ils a bien ils ont permettre biso qu'ils ont facilité biso cuisine to le but que à chaque fois faut lambela ka sauce wana mais et ko pour aider yo na ba moment oyo oza vraiment que oza na tenter olingo sa cuisine na yo rapide. Voilà. Viande na biso totika na moto etoki mai ikiti.
ndenge tomoni mais tozotika yango et continue toujours na kotoka na moto moko ya se et tozoleka sikoyo mpona kobanda kosala sauce na biso mpona likambo etali huile na cheka huile juste mokie po permettre nga nasala sauce na nga parce que ntaba ndenge eza bongo ntaba ebimisaka déjà huile nango ebele comme tolamba yango ya sauce faut pas que huile ezala ebele bamafuta mpe ebele na nzoto ezalaka vraiment bien te bon ezo dépendre mpe motu na motu donc na moto aza na ndenge alingaka kolia totie matungulu na biso wana et topesa ngo ka mwa minute mokie avant toya kobakisa eloko mosusu voilà wana tozongi toya na sauce na biso yango awa nde nalobi na kotiela bino lien na barre ya info mpo baoyo bakozala intéressé ya koyeba eloko nini ekotaki na kati ya sauce oyo mpo bomoni ke na recette na biso nalakisi bino biloko ebele te mais baninga bandeko mosusu baolinga bayeba sauce yango atie biloko ebele te sauce yango ekotaki nini na nini na kotiela bino lien na barre ya info et puis na kotiela bino lien ya pati ya ai na biso na barre ya info voilà bandeko bolimbisi et toza na feuille na biso pe tozotia pe feuille na biso voilà totie feuille na biso et tozobalola yango tozotika ka juste mokie sauce na biso esangana na huile bien comme toyebi sauce na biso eza nango mobesu te voilà sauce na biso yango oyo tomoni te ke ematisela biso huile likolo parce que totiaki juste huile mokie po permettre biso tosala sauce na biso et sauce na biso eza pe mobesu te voilà tozongi kote oyo na nzungu na biso ya ntaba vraiment eza mpona nasala recette oyo bandeko nawumeli te mpona na réaliser recette oyo tozozwa sauce na biso tozotia pourquoi viande na ngai ezalaki déjà ready ntango nakenda kosomba ye mosusu nasombi na boucherie bongo ou bien nasombi na abattoir nayaka déjà na nettoyer baviande na ngai bien nakaboli yango na bachasse e natia yango na congélateur sauce na ngai ezalaki déjà ready pati na ngai ya ai ezalaki déjà ready alors mpona na réaliser recette na ngai ezwinga motu mpasi te ezwinga mpe complication te parce que biloko na ngai ezalaki déjà préparé et nasali biloko na ngai na temps mokie bato mpe balie donc ezwinga bagauche droite te juste tozopartage mwa moke oyo biso toza nango mpo ede bandeko mosusu mpe bamama mosusu toyebi ke toza na mboka poto oyo vraiment tozalaka bize bamama mingi na poto basalaka omona mosusu obima ntongo ozonga pokwa mosusu olamba etu basystème oyo ezosunga biso to réaliser recette na biso na ndako noki voilà tozotika sikoyo sauce na biso tozokitya moto mpo etoka bien voilà sauce na biso etoki vraiment bien tomoni sikoyo mafuta ya taba na biso imati bomoni pe te ke imati vraiment ebele parce que tosali sauce na biso na huile juste mokie mais nalobi te ke soki nde kolinga huile otia huile te okoki toujours kotia na ndenge oyo osepelaka biloko no ezala eya lokola mungwa eza lokola pilipili eza lokola mafuta mutu na mutu aza na ndenge alingaka eyokanela na biloko et totika ngo juste toka mokie après toleka na présentation voilà la famille sauce na biso ya ntaba na biso recette na biso ya ntaba yango oyo tomoni vraiment ebele ya koloba eza te bandeko tomoni comment to réaliser recette oyo tozali na biso na besoin ya biloko ebele te po tozalaki déjà na biloko na biso ezalaki déjà ready comme nalobaki déjà viande ezalaki ready sauce na ngai ezalaki wana nabombaki yango na congélateur mais ntango nabimisi viande na ngai libanda mpona ese décongelé nabimisi mpe sauce na ngai natiki yango wana ese décongelé ensemble et nazwi biloko na ngai nalambi omoni ke naumeli na cuisine te ezwinga temps ebele te donc c'est ça tozopartage ka moke oyo na bandeko ebele soki bosepeli na recette ou vidéo abonnez-vous, partagez et commentez et kozala malamu mingi mpona lelo tosuki awa tokutana mbala ya nsima. Bye.